Bozali kolanda biso partout dans le monde à travers syndicat télévision topesi bambo te ba cher abonné ba o penza balingaka biso topelisaka bino pe na mosala tosalaka tokotindika bongo toujours ba actualité ba bon début de semaine na bino na bato tu bolingaka kati ya voka napesi bino penza bino partout boza na Allemagne, boza na Hollande, boza na France, boza vraiment partout tellement boleke ebele tozo kutana bino ka tout à l'heure là to sembola penza ba question d'actualité tokolobela penza na petite émission na biso tokolobela ba code ya familial tomonaka penza ba famille ba famille ezaka ba code na ngo mais mingi toyebi ezaka mingi pa ba Congo. Première question yango wana tokosembola et puis tokolobela susu porte-monnaie magique penza ezalaka nini so bakosangisa ngo na bakisi to pe bokoko na biso soki esimbaka na tina émission na biso lelo tokoyeba penza soki bokoko existaka. Nazanga mote na plateau nazana invité nanga maître Issa ko on a kosenga pena na biwa fongola biso pena caméra tokoyeba maître Issa za maître avocat aza maître Jido aza maître spirituel to pe aza maître nani wana na ko pesa pena invité nanga mbote poto sembola ba question d'actualité na bino elongo. Bonjour maître. Ouais, bonjour maman. Partout dans le monde balanda biso na pesi bango je vous salue na salut bino. Tika kimia nzambe kimia bakoko ezala kati na bino donc na pesi bino mbote partout bino zobolanda biso nasepeli esu ya trop bao bayebinga bayebi te c'est la victoire pour bamona wana nani kombo na nga eza maître Issa so naza maître parce que na maîtrise la spiritualité se focaliser trop na spiritualité le domaine spirituel wana pena makambo pena. Ok. Maître Issa oti Congo central tozalaka na biso na Kinshasa po mingi mikolo pena tozuka ba maître baozo utande Congo central fraîchement donc baoti vraiment fraîchement baye kosala na biso émission elongo tokolinga pe toyeba identité na yo tu es de Congo central oza ya wanti? Non, je ne suis pas de Congo central ni de Kinshasa, je suis ya bato nyonso naza oyo maître ya bamboka nyonso so bina bambo ya bamboka nyonso na système parce que mutu moko akozala tantôt akozala place na Europe akozala pe na problème ako spirituel abuki na domaine oyo nasengi maître oyeke oselaka mosala à travers mosika bebisa ngai nakoya kosele mosala d'abord di naza maître ya esika nyonso naza kinwa te matade te bomatrase te non yo ye ko contredire ba auto sara na bango te ça bon na ye ko na contredire bango te mais na yende ko pesa vérité pe na pesa kadila c'est la toute première fois que na wali kana télé na lika déjà na télé na pesa déjà ba enseignement na pesa déjà ba initiation de spiritualité na pesa déjà na découvrir déjà ba tu ba réalité ya monde ba révélation où il a caché. Merci maître Issa banda musala oyo na age nini oyekoli yango wapi spiritualité oyo ozosalela lelo musala openda bato bakoluka na domaine spirituel na ngai na bandi spiritualité na ngai nakoloba teke na bandi yango bandaki mwana moke non osombaka numéro non nasomba numéro te d'abord spiritualité osomba numéro na ndenge parce que tala ndenge maître na apprendre na tangi spiritualité na éboli science na ngai na yeba différence entre vie normale na vie spirituelle na koyeba spiritualité d'abord spiritualité un homme spirituel aza muntu oyo asi focalisaka à comprendre le mystère moko eza caché ma monde moko existatif oyo asalaka ba pratique spirituelle par exemple na ko pesa différence pour na ko la différence na téléphone na pesa na ba preuve là c'est na pesa mbala mo pour comprendre que ayende mu spiritualité par exemple un pasteur azo nzambe azo servir moko azo servir nzambe tandis que moi naza homme spirituel na on servir des pour na sala des pouvoirs c'est la science négative la science positive parce que dans le monde spirituel tout ça na des pouvoirs nzamba asali ka biloko mibali omona ati litoyi o na kotono donc nzamba asali biloko moko
Zambie a dit que c'est le logo, c'est le OT, ils ont dit. Donc, nous avons des sciences. La science positive, la science négative. Est-ce qu'on différencie la science positive et la négative? Donc, science positive et la science oyo. Ils ont mis tout le monde, par exemple. Pour dire que, effectivement, dans la poussa, on a essayé de Zambie. Alors, on va passer. Parce que nous avons aussi l'intérêt de Bosulu. Alors, on a habité, on a vu dans la fondation de l'activité, on a aussi là. Nous avons aussi là, Satan. On a tout bien en science, il y a ma vie. Les deux, tu as des signes, plus la maman. Le signe moro est à la boulamu, le beau moro est à ma vie. Je comprends. Maître Aïssa, spiritualité. Là, tu as la spiritualité, tu as consulté pasteur, tout le monde a déjà, pasteur a tout le monde a rambosa pour se passer. Na basali na ye to pe na ba fidèle l'église ndeko za boyo mona rappel okokanga miss beaucoup moninga pe na ba problème na nango to il faut okota nanu na taw ba pratique moko profonde ba pratique moko ba pouvoir moko existara te ba pouvoir moko caché ko so kangi miss bo o mona problème na nango pour so na bi ke so na kangi miss na moni na kosu. Il faut la concentrer. Il faut la concentrer. Là, il faut qu'il y ait une incarnation. Il faut qu'il y ait un esprit boué. Parce que quand on est dans le mokili, dans le mokili, après si, il faut qu'on y va. Quand il y a une explication, tu as la partie négative, tu as la partie positive. Partie positive, c'est la partie où on est tout ça boué. Parce que à tel que nous devons gagner la bonne, on sert avec sa partie. Il faut qu'on serve avec Nzambe. Est-ce que ça va passer à la lignée Nzambe to ba oba dire taper ba oui bazali yango ba ka sko ko lukabino ba zo puissance c'est pas la non amoni soki to lobika ke ba passer ba ya ko lukabiso eza lokola par exemple na zone komisa ke biso ba magicien to za faire biso ba to sala na spiritualité to za faire biso to sala na marabouté to za faire parce que le ba liboso na banana ko expliquer na to font la ma voix hein ba to ba la biso ba migana de la woluka. Bon, tu me sois canisi, tu vas mettre ça à Zamara. Mettre ça à Zamagicien. Mettre ça à Zamama. Mettre ça à la charlatan. Mettre ça à la fétiche. Mutu mususu, amibenga malala na bakumbo nyonso kaka ye moko magicien, ye moko marabu, ye moko na charlatan, ye moko kaka nganga. Siko juste yo bakobenga yo na kombo nini. Or il faut qu'on puisse spécialisation na yo ce spécialisation les amis. Na spécialisation na ngane na bona se focaliser mingi na domaine où dans la spiritualité. Donc dans maître spirituel on a la magicité, la marabouté, la nganga te, on a la école de spiritualité. Parce que pendant la boy na fait un problème payé là, on a fait que client moko ayi, on a problème moko par exemple on a difficulté vie familiale na ye, ma famille na simba. Jamais on le traiter dans la partie satanique. Il faut contacter le pouvoir parce que nous avons quitté ça. La force à la mokili. Parce que il faut y avoir la force il y a mokili ça ou tu as quatre forces éléments. Tu as mon pépé, tu as maï, tu as moto. Tu as fait na auto bengi par l'amabilité. Tu as quatre pouvoirs. Sur le pouvoir, on a il faut y avoir quatre forces il faut y avoir. Et vous avez qu'on a oublié l'esprit à moto, on va l'esprit à mon pépé. On comprend. Les autres hommes, par exemple, la piste exemple, sur le bateau de Béni, bateau bassin de la ligne de l'église des Noirs. L'église des Noirs, on a babé la prophète, on se passe dans la fond de Zimba. Baza Bakou, Baza Bansek, Baza Prophète, n'a vu sur Obadistak. Bayo Karapé. Bayo Karapé. Babé la peine à Bakoufa, Bakoufa, la cimetière. Babé la Bakoufa. A cause de mon pas cause un problème, mais à quel cause on a casa, d'avoir une casa, on a allé à parole au moins dans Zobé, la fin de Kala, le bic de la ligne, Babi qui s'y est. Si quoi, la temps à l'élo et au bien à mon document, on les a dit de et ça va pouvoir on s'en va quitter ça dans mon kilo. Donc pour on y va partir, on a, il y a mon moni enseignement et là, sur le mot y va enseignement, et ça la science, mot de temps, la science, mot de capable. Toujours qu'il est malin. Au revoir. Il y a la science mort bien à Kabbalah. Kabbalah les années. Kabbalah, d'abord on a toujours la question de Kabbalah. Kabbalah, toujours la Kabbalah juif. Tu as fait la Kabbalah judaïsme. Au revoir. Kabbalah, on a toujours la Kabbalah où il y a K, na bébé. Tu as fait la Kabbalah où il y a C, na B.
kabali wana kabali ko mana si na kabali ko mana ka ezani ni bozelango ba courto mais oui eza court mobimba oui il est court mobimba OK nous on bana ngai na professeur na mutando tensama andor aviva mimi na Belgique ili mtakisima enseignement ya kabali parce que na rôle ba teki na botama na moto ezali logo na apprendre nazali na pousa na yeba que signifie spiritualité yini mtakisima et spiritualité ezali eloko kama mais tout le monde par exemple le pasteur a ça peut miracle a ça miracle na Nouveau Testament apprendre Nouveau Testament pamba il fait des temps à pisson et bela combo ya archange boy au sein de mon réalité existe pas il doit laisser les marabouts dans la catholique ba obala ndanga ba yebi la catholique peut exister après quoi que ça pourquoi pas équilibre exister ils existent parce que la catholique ndenge zawana ezana ba enseignement spirituel eza kuna ya makasi oleka na l'église chrétienne koleka pena bino non koleka na biso ko ndenge ngane na bona polivana na net so mon client mo aye supposons na dit azana problème na PC par exemple le client a un problème na PC exactement que na faire la magie blanche non so qui na ligne utiliser magie blanche c'est que client wana azana ba pouvoir maléfique pouvoir mo sorcellerie. Or, dans le monde de la sorcellerie, tout ça, la sorcellerie, on va appeler sorcellerie naturelle, la sorcellerie à magie. Il y a des logo différents. D'ailleurs, c'est tout un moral à D. Oui, c'est un moral à D. Ok. Toi, la moto a dengue, azana endo ya butu aller à battu. Na moto azana aller à battu, mais ayi pour la magie. Parce que quand on veut une photo déjà expliqué, on a déjà des monde. Expliqué, on a déjà ça là, siècle, battant. Ada déjà esprit moko déjà puissant. Eza moto awasa la magie azo mpoke esprit wana. Ça veut dire ba ndenge moko tela moto na ndoki o ala moki alali kwa kinduluka kwa swani ale moki. Kwa bilo kona tout est la différence wana to ça ne sera jamais. Tout le monde a un mabe ki moto no abiti sike moto na bokoko obenge ndoki. Non. Moto mosusu akozala pe abota papi na don na ye. Don eza ndenge nzambe a pesi la yo atindela na makili. Mutu batinda kaina mission na ye nzamba ko tinda ko yende ngoza bongo ko bikisa ka batu oko sala pe miracle siko ba miracle wana siko kita vu kime na bona sa miracle na komba nzambe so bike komi ngo sa avec Satan wana et dépend kata. OK, voilà, tozokoba toujours maître Isato lobela porte-monnaie magie le jour régné makasi et pas ba jeune. Ils ont régné Makasi, c'est pas un musicien congolais. Ils ont régné vraiment. Même la bande qu'on a vu sur base, porte-monnaie magique, ils ont bon, on a ici la raté. Pour tout le monde, on a porte-monnaie, mais sur la pêche, on est ça la canne, boutou, la temps, bon, puis ça, non, nous, c'est porte-monnaie magique, bande combat, qu'on a va comprendre bien. D'abord, on a porte-monnaie magique, là, portefeuille magique, eza eloko oyo eza créé par le blanc. Eza rituel moko eza créé. Donc eza rituel d'abord. Eza na rituel. Rituel eza nini? Eza na kopesa par exemple eza loko percien. Yango to beli rituel. Eza pratique moko dans l'ensemble. Eza na kati ya ba cérémonie ya spiritualité. Yango to beli na rituel. Donc mais eza boye ekozala par exemple ekozala na problème. C'est-à-dire que ngani na boye souci na nga on a posé un gagnant en bon. Mon gars Nathalie, non? Na avec na magie, mon peut pas gosani, à quoi recevoir un bon. À quoi connecter facilement beauté na Satan. En ça, à juste pour portefeuille, ils ont le voilà la minogra biso va prendre de bien en codia. Mais si vous tandis qu'un codia a des avantages, ils ont en profondeur, mais portefeuille ils ont bien en profondeur, ils ont bien en zéla moula, ils ont bien en vie moulaïté. Quand même, il y a le vérité, non? Oui. Mais il faut expliquer il faut nous tous rapporter mon magie, on est ici la raté. Bon, on a vendre, donc on limbango. Non. Portefeuille, ils ont créé. Il y a un mot pour ça, on va faire sur rituel. La bichio qui est rituel, on va faire sur. On va faire sur. Bougie, on va faire sur. Soit que c'est un souki, ou bien question parfum. La émission question que tangi pour aussi et loko invoquer pour otier awa. Awa ndo bimaka ni loko. Ndembo bando mino. Oui, moi on veut bandi pour bimaka.
Donc ils ont le mot ils ont caché et comme ils veulent révéler. L'engagement tuna tuna au campi pentacle les amis. Bah pentacle ils ont mon donc le connaissons au monde en mini na petit exemple ils ont le rôle pentacle ils ont dans un terme mot facile pour faire un rock dans un terme scientifique dans un terme magique pour comprendre que on a le terme mot ko ko la facile ba bande ko bazona na biso ba comprendre pentacle eza eloko moko ezo associé yo ezo connecter facilement n'esprit. Et ça par exemple na ko pesa exemple on a silo exact silo exact na pesa exemple na pesa exemple so ok on s'est référé na $1 na $1 moni place moko ba dessiner ba tia miso eza miso wana c'est genre triangle ouais ba tia mo ba triangle après boule ba tia mo biso yango ba denga pentacle pentacle ele eloko moko ezo se référer facilement na monde spirituel ya nzambe pezali non nzambe pentacle azala mati de nzambe azala masimiti okompani nzambe azala masimiti parce que soki nzambe okomosala ya pentacle wana ekomi idolatrie de nzambe azala masimiti. ok tongi toyeba mindele mpe baza na facilité to mpe baza bakoki mpe kozwa pouvoir na biso bayindo bakoki mpe kosalela magie na biso to biso fo tosalela kaka bango togumbamela bango na ndenge ya spiritualité nyonso eza spirituel mondele c'est normal po asala namona magie nde ezalaka mingi kuna oui bango mingi bautilisaka magie blanche mpona nini parce que magie blanche eza nde tomoni na boko eza boye eza partie gauche eza partie droite oyo eza magie blanche avantage nango ezala nini eza mpona kosauve moto souvent na magie blanche ezalaka mpena impose te mais tandis que na magie noire ezalaka mingi baimposition ezalaka trop na magie noire donc baimposition ezalaka trop na magie noire parce que soki ozonga bande ozonga mwa moke na bakotime na biso oyebi ke biso na bamagie na biso eza bakorekomande eloko wana soki balobi ka yango kaka oyebi ke biso ti lelo tosalelaka nzamba na makasi mondele adevelopa akoma na parfum akoma na bougie mais ntango akali mondele moto akoti bougie ye moto akoti parfum ye moto akoti bapoint de spiritualité ye moto akoti biloko nyonso tomonako batekaka na bakatolike wana eza parmi babiloko basalelaka mingi ya pratique ya magie akomprendre mais le même mondele yango akomi magie wana na livre na magie noire na magie blanche akomi yango kona ya banu na ya mindele kosala nini nyonso ezalaka malamu mpona kosala eloko mabe eza mais les préférences les mieux faut kosala mingi magie blanche kodi eza nini lelo oyo tozomona bamisusu bakomi nde kosomba kodi ya mokongo asombi kodi ya bamongo asombi kodi ya baluba eza mpenza nini mpo ezopesa mpena mbutu affaire ya kodi ya toyebaka ngo na bakongo mokongo fo azala na kodi ya wana ata azoteka makasu ata azoteka petrole ye mpena nde likonzi mpenza ya famille soki lelo mwana kasi aza na problème il faut asoutenir soki osungi te ozosunga kaka bana na yo mpenza babotolaka soki mpo oza na bambongo oyo ya yo mpe deja osangisango na kodi ya nde toyokaka jour bakozwa na ya yo mpe ekeye maître Aïssa est-ce que eza ya solo bandeko balanda biso bayebi mamba nkoli ya te histoire ya nkoli eza nini na babeta histoire ya nkoli ya eza bikolo na ntango ya kala bavandaka eza histoire moko existaka yango nde esalemaka tili oyo tobimi bikolo bavandaka bamonaka bakoko na biso monaka keno mpasi eleki na ndenge mpasi eleki il faut to créer pouvoir moko surnaturel ya pouvoir moko ya baancetre pouvoir moko oyo ekozalaka no okoki kosalela yango okazu oloni eloko na mosuni oza na posa ezala multiplier na molimo na kodi ya bakria ye ndenge wana ndenge moko mpe kaka mondele ndenge aweti kosala porte te ozo comprendre donc bakoko na biso batalaka yebi te na nde toyambo normalement il faut to créer pouvoir
pouvoir wana normalement ezalaka na bikolo nyonso baluba baza nango bakongo baza nango bayombe baza nango tu bikolo nyonso bana kodia na bango nkodia wana ezalaka mabe te kozwa nango mais esengaka nini eza bapouvoir moko boye soki boza nango na famille baza mpe na capacité soki eza descenda ekotikala epa na yo ekotikala mpe epa na yo bato oyo nde bazalaka keno baoyo bayeritaka yango baoyo bazalaka mitimo baoyo bayinga kosungela yango bato te bango nde bato babimisaka yango nde bainterpreta yango na ndenge mabe tonkode eza mabe biso tozaka na nkoli na famille mais po biso na église batangisaka biso magie te pardon batangisaka biso kodia te na église baenseignant biso mpenza kodia mpo eza mbongo moko tomona na place ebimaka te o mbongo mabende bakenda kotyongo na sa mbetu soki kaka moto abaoteka ntango bese miti ata yo moka meme wana mpe fo toluka to yeba mbongo yango bitaka wapi yango na biso ke avantage ya koyeba spiritualité yango wana parce que soki oyebi spiritualité okokomprendre keno biloko mosusu eza nango logique ifo ezala okomprendre neti nkodia soki boza na kodia wana par exemple enyokolaka mpe na famille seke moto oyo aza nango ye nde aza de moke mabe ye nde moto aluka bapouvoir na ye mabe abebisi eloko wana eza te koyeba basangisaka bachance ya bato nyonso bapesango na moto oyo azosimba koyo ozosouffrir mais ena moto moko osala chance na yo kodia eza pouvoir wana soki ozwi yango lelo eza na so banda kosala affaire moko boye ozalaki na se ese ya nini ekotombola yo kokomata mais est-ce que sinon na capacité ya eloko na bino ya famille ndenge eza soki eza eloko na bino eza ya commerce bokosala yango na commerce soki ezaki ebimisaka mbongo wana recevoir ebimisaka mbongo soki par exemple pena bino na famille na bino boza na kodia te kodia na bino ya famille ebisaka biso te oza na mposa par exemple oluka kodia eza problème te moto azopratike bapratique spirituelle aza na capacité ya kopesa yo kodia mais bapratique spirituelle oyo ya mabe oyo ya malamu te oyo mabe eza lokandi par exemple magicien aza na capacité ya kopesa yo kodia mais il faut ayeba mais wana eza kaka famille nango nde bakopesa yango non aza te na capacité ya kokreelo soki aza na sagesse wana wana ekopersécuté non ekopersécuté te soki aza na capacité ya kolivre ya kopesa yango kodia eza lokolaka par exemple soki client oyo amoni keno maître eza na mposa koza kopesa yango kodia na kooriente yo badirective parce que po naza déjà na civilisation dia nayebi déjà science ya mondele mingi donc science nanga donaka mingi na science nanga epo nase protéger baclient nanga mabe ekoma te retour ezonga te nde tomona lelo bato ebele bazobela maboma ezala moto mosusu okoki koluka eloko moko boye sans eloko yo koluka oyebi yango te ozoluka moko ati koluka or koyamba mpe client mpe ayebi koluka mpe eloko opesi na enseignement oyebi seke eloko ozoluka avantage nango eza boye désavantage nango eza boye eza mpe na bato oyo posalisa posunga mpe lelo ozomona mpe baza na babone eta moto ekraka te bopesaka mpe bafi bachance oui bato ngai na biso ke ngani na abona domaine spirituel na ngai nani elo omona limbanaka te moto mpe akoza aza na étranger aza na kosala te moto nyonso oyo aza mosika na batémoignage ezali naleki na tele te mpo nasala promotion nasala publicité ya makambo na nga mais naleki nga napesaka nde enseignement opesa numero mpo tosilisa plus 243 89 54 86 320 plus 243 89 54 86 320 numéro de téléphone yango wana peut-être baobayoki te plus 243 89 54 86 320 numéro de contact yango wana plus 243 89 54 86 320 so obeli maître isa maître toti c'est ça totika na des questions maître Aïssa peut pour approuver biso quand même musala na ye mais avant approuver biso to retourna est-ce que mutunya ça eza ka obligatoire ya kota na monde spirituel normalement eza obligatoire faut y spiritualité même na ndenge ya malamu même na ndenge na partie ya malamu atoko yeba on na ndenge ya mabete na partie malamu eza obligatoire parce que mutu nyonso oyo ayebi spiritualité ndoki ala ba été parce que yeba ngote soki na yeku so spiritualité lelo ndoki akolia lisuki oko récupérer avenir na yo oko récupérer ba chance na yo onyoso pedra oko mona avenir no makambo nyonso eko tenir dosu maître Issa pouvait lui magie total là ce qui est là le par exemple ici là eloko
Et là, quand on a posté, on a boîte magique, on a portefeuille. Le portefeuille est dans mon appellation. Mon combo est portefeuille est dans l'appellation. Le comment on se référer au PC à mon combo. Mais tu boîte. C'est ok. C'est juste ça. C'est la forme. C'est là que la monnaie forme et le comment il faut les aller là. C'est les gens bouillés. Et c'est le mot qui permet facilement de se connecter dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Ah bon. Oui. Ndenge eza vide boye ekopermettre kaka na beta incartation eza omoni ndenge eza boye tobengango magie mpona nini magie ezopermettre yo eza force moko boye ezopermettre yo eloko mpe ezalaki te na yo ozobenda eloko ya awa siko nde eza boye azosala siko appellation invocation nasenga oyo nyonso eza na moposa eya me kosenga eloko nyonso eza na moposa yo tonga te yo mpe okosenga na yo yo nde fosenga non okosenga na yo okoyebisanga maître nga na posa mbongo maître nga naza na posa yo sala na posa na yo après ile don ye mbala nsima nasali sikoyo nasengi tout le monde a $, mais tout le monde est euro, hein. Tout le monde. Dans l'euro, c'est plus manquant. Ok. Au monde. La magie, tu as la capacité de faire dans la minute, il y a 5 euros. La 5 euros. Et pas esprit et pas génie. Les commandés vont que nana pour ça spectacle sikoyo, nana pour ça ya mbongo moko universel sikoyo, n'importe quel billet. Donc un des aboués apparence ya eloko o akomisa euro, akomisa dollar, akomisa le montant nyonso pe azala pour ça. Mais yo il faut que tu déterminer ndi eloko oyo sengi. So c'est mbongo aoyela ici par exemple on a la posa monnaie et euro ni la singi na posa na licha na posa monnaie ya mo et ici na moko monnaie ya euro et le ko fait ko utiliser le compte de tout monde avec un compte portefeuille ok oye pour ça les prières bon c'est ni et bien ok oye pour ça les prières bon c'est ni et bien tokomi na suka ya émission na biso voilà. Tout le belapé n'angambe ba chef coutumier tout moni ba chef coutumier ba ekozonga mokesina ba maître inspecteur ba eko matapenza mo likolo mais eloko eko kamusa pena bongo toza na ba érosion na mboka na biso toza na ba difficulté dans ce pays non te bo sangana to pena ba chef coutumier na ba maître inspecteur bo lukape ko sisa non fe bo tiakimia na makambo pene ko se passer la Congo bino beaucoup plus c'est ça kaka comme sambongo ko sa sabato pouvoir en besoin kaka pa ba chef coutumier bo kana na bango to dans le domaine spirituel na
na yekola yango mpona bimiselaka bato mbongo te mpona pesaka bato portemone te mpona sungaka bato te bao bakenda foto te bakenda foto mpona sunga bato te bao bazala baproblème babalaka te babala non pouvoir nanga eza pouvoir moko universel eza pouvoir moko na sunga yango bato isi problème nango domaine nango nyonso kozala nango oye mpana ngai naza maître oyo nalobaka te keno ngana bona boya ndeni eza enseignementnape na capacité ya kokosa pe bato nakosi moto na télévision na lobelo ngani namona kolona moto te nabi ntango oyebi spiritualité be bongo moto aosala magie omoniki bakosaka bato bongo do bato bakosa bato oyambaka ya mwana batelevizio babimao baboma te babelisa mpe maboma te kolanda bango te wana eza lokuta yo ozosala kisi na pesa exemple ozo invoke esprit aye osala rituel moko boye oyo ekopesa moto retour te il faut olakisa mpo olakisa moto retour mpe ezali retour eza désavantage ezake non eloko ozoselela moto soki olingi koselela mwa moto te okoki mpe kolobisa pe vi ya moto okoyeba eloko na domaine spirituel po elakisaka bato ke magie ebebisaka magie ebongisaka kisi eza boye yo ozopesa soki osalelango mpe badiele mpe silchance mpe eza nini eke otikalika bongo mpe komika arenaka wana eza nzela mabe moto ayebi kisi normal moto ayebi spiritualité bien moto ayebi magie bien abebisaka bato te eza moto ayebisaka bato te moto ayekoli magie très bien moto atangeli magie bato balobaki nongani na boye la plupart bato banoyebisa bato maboma ezali banani bato akala te sikoyo ozolobaki nga pouvoir na nga na héritamo seke yo ozaka na moto akala ozomona te ipo ozaka na époque ya kala non yo pene kocontredire bango ozaka na époque ya kala ndenge oza na clé akobenga osiko atindeli mbongo lelo akoyebisaki no meke ngai nana poso osunga nga lelo atindeli mbongo okomona boye ona okoyebisa nano tikana nakena kosunga bakoko nanga omoniki ezalaka te yango te spiritualité eza kotanga science mpenza okotela yango il faut otanga kote parce que moto atangi science aza moto akobetisa clé ya motu te eza ke yo yebisanga problème na yo nga na kosala ka rapport yo koexplike nga problème nga na kokomanga na papier nga moko na kosala consultation na ngai moko nga na bimanga client yango na ototalisa yo nga client soki yo moko olobiki maître nga na ye tosala na yo affaire keno souci na ngeza na koma na mbongo ebele moto intel na boma epe fo pesa nga réseau oyo ozobomela moto po moto mosusu asali eloko te yo ekoboma epo yo okoma na mbongo na ndenge nini bongo bana na ye bongo sikoyo bachef coutumier mpe baza na pouvoir na bango te lelo to baoyo batika nde na bamboka nde bapouvoir ezali po bamisusu bazobaluka baluka na kinshasa bachef coutumier ozomona bolonga na bachef coutumier ngai kutu nde naza bokoko na biso etikela makambo ngai kutu makambo nanga nasalaka boye ngai kutu makambo nanga nasalaka boye yango kichef coutumier yango ebandelango wapi fo ozonga na mboka chef coutumier propre alaka te chef coutumier fo ozonga na mboka il faut ozonga na mboka fo ozonga na tribu na bino chef coutumier yango wana baoyo tozomona mona oyo bachef coutumier toyoka babimisi te bao babimi bimio baolekana bateba chef coutumier wana il faut lebisa ana biso certificat na ye baza bacertificat non leta yebi bango kasi fo yebisaka bango bolakisaka biso mpe bacertificat na biso ngani na bona mpe na chef coutumier nga na hérita pouvoir boye nasalaka boye koma fotili kaka yo moko ndenge oza bongo osalisaka mbasu yo osalisaka mpesi yo opesaka bato kisi ya mbongo kaka yo moko nano vino eza nango nano bien te oleka bien naye osala nga promotion te mais motu na nga soki ocontacte nga mpasi okoyebaki maître wana aza apatili obie makambo aloba eza ya solo obie makambo aloba eza ya lokuta tobengi bango baya boconsulte mpe maître Aïssa na banzi bobengai nga dernièrement na émission bomonaki lolenge mpe bokotala mpenza oyo ekileki mpenza kitoko bobenga mpe lisusu so bomoi numéro maître Aïssa bokoki te mpo apesipesi banuméro bobengi nga nako-indiquer bino directement par maître Aïssa. Vraiment nous sommes à la fin de notre émission maître Aïssa bali biso à travers Syndicat Télévision yo moko yebi chaîne oyo ya lelo te yo banda nango depuis kala moi liloba mpenza na bato bazolanda biso partout dans le monde ba openza baza na posa na yo
opesela bango mpenza mpo bameka kobenga mpe na numero ya telefone. Plus 243 89 54 86 320 numéro na ngai yango wana plus 243 89 54 86 320 babenga maître Issa bakoleleza te babengaka déjà mpe babengaka babiwa continueka toujours kobenga bayebaki nzela eza molai makambo eza ebele fo tolobela me tokolobela yango na mokolo moko te. Peut-être à la prochaine élection, ça la deuxième partie, il y a tout le béla, tout compte toujours pour décortiquer, tout compte toujours pour ça, toujours après, tout compte toujours pour la qui s'abat tout. Makambo et bomba ma va comprendre en haut. Mais conseil n'a pas fait ça bino, tant aux autres bien en moto. Il faut aux la capacité à retourner à la mituna. Je vous attends que tout na moto, client motuna, maître na motuna pardon. Vous aurez pu taper à tout le maître motuna. Ce qui est solo. Nous avons quoi ça yo? On a bon marabatou. Ils ont un filé. Ok, voilà, Bolanda qui sont partout dans le monde à travers la télévision. Biso na penza to kabwani awa, la personne qui na boss na biso, ba personne vraiment confiance pour équipe au Maya Tindika télévision. Na papi qui est là mon pouvoir, on arrive qui sont mais et depuis London City, Shell ou TT prêté à Londres. Pourquoi pas aussi à toi, mon vieux Richard Longa Triple Code, difficile à développer depuis Paris. Et bah tout au Lingaranga, vraiment, on a pu suivre nos bambos théâtre. Et derrière la caméra, Biumboui, vraiment, on savait qu'il on a régi, Mike Zola, une équipe au Mayatini télévision, tout le monde tout à l'heure. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est long, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na yé. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.